pasi pe mawa, mokili mawate, mokili pasi, mokili kobanga, mokili kobangisa. Kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola penza mokili omona ya pasi. Mokili eza na ba dossier, mokili eza na ba situation, mokili eza na makambo, sir makambo na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya pasi penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga, toye lisusu na dossier ya gaz mawete. Nabandi ebele abato toyebi gaz mawete, nabandi ebele to sepelaka na ndenge ayembaka, ndenge akotaka penza na mozindo ya koyembaka nde tolobaka. Tala na ye ezokendaka du jour au jour, liboso na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Lelo o toye bandeko nanga toye na sango moko eza ya bien te, toye na sango moko eza penza ya mawa mingi makasi. Avant toya kokota na mozindo ya histoire na biso to ya masolo na biso ya lelo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokoso makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na mama Eugénie Zemanga, na pesi bambote na la parisienne ya tongo madame Judith Diamprovisa, bambote nanga na ye moko Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas Gloire Kazadi na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bambote na ba onyonso balingaka Étoile Lune Inès TV. Ata soki na masione bakombo na bino te kande boyebi Étoile Lune Inès TV alela bino fort na système moko ya kitoko mingi makasi. Voilà. Lelo toye na gaz mawete la famille ezaka kapasi pe mawa. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. Bandeko nanga tomi batela kande tolobaka toujours et encore. Soki yo okoki komi batela te mutu moko te akokia ko batela nzoto na yo. Batela nzoto na yo bandeko nanga soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te ekozala toujours malamu bandeko nanga benga Gafker na Lumbangu. Gafker aya kosunga yo na o nyonso etali makambo ya santé ekozala toujours malamu pe malamu mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso o ba o célébrer anniversaire na bango lelo. Na yebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino kandenge mama Étoiline Ines TV oyo etali makambo anniversaire en tout cas bandeko nanga na linga kolikisa ngo bongo te. Anniversaire eza eloko moko ya kokumisaka nzambe ezalaka eloko moko ya kofete ya kocélébrer. Pourquoi? Parce que ebele ya bato bakufaka batikala kofete ba anniversaire na bango te mais soki yo ozo célébrer ya yo lelo en tout cas fete kumisa nzambe. De l'autre côté Étoiline Ines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu. Nos sincères condoléances na ba onyoso bazolela ba onyoso bazana etoko ba onyoso bazana matanga kandenge tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koya epa na bino lobi kuna na okende epa ya bakingandi matanga eyaka na ndenge nango na système nango yango bandeko nanga Étoiline Ines TV toujours et encore na équipe na mobimba ba ye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo eza na matanga na ba famille nyonso oyo ezolela na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà bandeko nanga kandenge tobeta lisolo lelo ya Gaz Mawete. Gaz Mawete aza jeune star ya mboka na biso Congo RDC. Azo évoluer malembe ebandaki neti ba blague lelo oyo quand même Congo na biso ekomi kobeta pe lisolo ya kombo ya Gaz Mawete. Lelo oyo Congo na biso parmi pe ba star ya mboka na biso Gaz Mawete pe ba considéraka ye parmi ba star ya mboka na biso na ndenge moko ya kitoko. Toyebi ke Gaz Mawete aza penza na popularité. De l'autre côté kandenge boyebi azo mataka malembe tina ndenge akokoma ba niveau ya ba Fally Ipupa. Ata lelo soki tomoni ba Fally Ipupa ba Feregola ba Héritier Watanabe Mutuna Tembe lelo o baza likolo babandaki na bango pe neti ba Gaz Mawete. Malembe bazokoba malembe yepe akokoma na niveau na bango na ndenge moko ya bien. Lelo o Étoiline Ines TV bandeko nanga aye na sango moko ezosalanga bien te ezosalanga pasi. Na bandi ba o déjà balandaka mama Étoiline ba o déjà bazalaka abonné na chaîne na biso ba o bazalaka que chaque fois que Étoiline Ines TV akotisaka vidéo ya sika ba yebi déjà nasalaki émission c'était le dimanche on a kotisaki émission moko ya Gaz Mawete parce que barimer ya makasi ebandaki kotambola sur les réseaux sociaux kolobaki non ndenge za boye Gaz Mawete asali accident. Il y a aussi d'autres personnes au bayaki balobaki ke non ndenge za boye Gaz Mawete babetaki ye nde kobeta kande boyebi mama Étoiline ayelaki bino information nyonso o eza exact na yaki ko expliquer bino ke non ezalaki nango tournage ya clip na ye ya sika nde asalaki ke ba video emonanaki ke babetaki ye o accident na nzoto na ye neti mutu moko aza na hôpital azobela makasi mais ezalaki nango clip. Na ye komona pe na ba commentaire tant de personnes ba commentaki il y a de ces personnes pe ba bengaki kana nzela émission wana ba bengaki balobi mama Étoiline eza lokuta ndenge toyebi Gaz Mawete azo simba nde kisi asimbi nde kisi kanenge ezalaka moni soki mutu asimbi kisi sikoyo awa deja balingi babanda
neti ko flatter biso et à un moment donné nde bokomona succès ya Gaz Mawete ndenge ekobima. Congolais azangaka makambo te, Congolais ayaka toujours na ba histoire. Donc batu o ba obenga mama Étoiline pona koyebisa mama Étoiline ke non Gaz Mawete asimbi nde kisi. Sikoyo azoya na ba pota oyo pona koya ko flatter biso, mais na ye moko ayebi ke eza kisi. La famille to solo la nanu. La famille to beta nanu masolo. Sikoyo succès na kote ya Nzambe existaka te. Donc soki mutu azwa succès, soki mutu il faut asala succès na mokili, il faut ka mutu wana asimba kisi. La famille boyebisa nga nanu na yeba parce que ezolekela nga. Ezolekela nga na Congo na biso, c'est comme si succès existaka te. Bénédiction ya Nzambe pe existaka te. Na Congo na biso soki ka mutu akomi kotambola ezala kaka o asimbaki kisi, o emataki ekitaki. Donc ndenge eza boye, ye Gaz Mawete akoki komata kaka te na ndenge kaka ya bénédiction ya kibonzambe. Pona ye komata ifo kaka kisi bandeko nanga. Ifo kaka kisi. Congolais boza makambo batu ba obenga pe na koganga. Mama Étoiline, tika makambo o zoloba. Biso toyebi Gaz Mawete eza nde kisi. Asimba kinde kisi. Eza kisi ya osimba. Chiko lelo alingi ya na ba video oyo pona koya ko flatter biso ke non tatango tokomona ba video na ye ko bando tambola, tokomona visibilité na ye, tokomona kombo na ye kozala likolo e kozala ke non eza ka succès, mais toyebi ka ke non eza kisi. Tango kendo simba kisi bozalaki na tuna bino nanu. Tango Gaz Mawete kendo simba kisi bino bozalaki boyebisa nga nanu. La famille boyebi ke ebele ya bato bakokota lifelo kaka pona ba makambo oyo etalaka bango te, bango moko bamikotisaka. Vous savez ça? Ebele ya ba Congolais bakokota lifelo bandeko na nga na makambo oyo kutu etalaka bango te, oyo kutu bayebaka mutu na makolo te, yango wana bakokotela yango lifelo. Boyebi ke mosusu nazanga kutu na maloba koloba. Kande na yebisaka biso tango totiaka ba numéro ba téléphone ezalaka te ke non boya na ba propos na bino ya ndenge moko boye te. Tozalaka na besoin ya banalize o tosali bino pe boye na mwa ba idéologie na bino. Eza te ke obenga nga pona koyebisa nga ke non Gaz Mawete asimba kikisi. Tango asimba kikisi bozalaki na ye. La famille na éclaircir bino bien penza makasi bo comprendre nga bien. Ba video, ba photo obo mona ya Gaz Mawete. O Gaz Mawete asala accident, o Gaz Mawete babeta kiye. Eza nango lokuta. Gaz Mawete atikala kosala accident te, Gaz Mawete ba otikala kobeta peye te. Eza clip na ye moko oyo azo tourner pona makambo oyo ezoleka na Goma. Ka ndenge biso nyonso toyebi situation ya Goma bandeko nanga eza situation moko eza facilité. Biso moko biso nyonso plutôt toyebi situation wana. Eye kosala ke de son côté pe Gaz Mawete kande tomona batu mosusu bimisi banzembo tozana ba pasteur Mike Kalambaye babimisi banzembo ya makambo ezoleka na Goma. De son côté aussi Gaz Mawete yepe azobimisa mwa clip na ye concernant makambo kaka ya Goma. Yango bandeko nanga ka ndenge boyebi nzembo nyonso avant ebima ezalaka toujours malamu mwa buzz ebima nanu. C'est ainsi que bayaki kobimisa ba photo wana pona buzz pour que clip na ye oya kobimisa ezala na visibilité. Ba star basalaka bongo. Ezalaka stratégie ya kozala star. To mona kata bato maboke. O mona ta film moko boya sika. Soki baza na besoin que film wana etalema. Basalaka ndeni ba obimisa ba photo bino bobangi eza nini. Tango bo banga wana ale na film kobima ebimi pour que etamboli na kotambola ezalaka bongo. Gaz Mawete babeta yete, Gaz Mawete pe asala accident te. Donc babino oyo bozoya déjà na ba idée que non ndenge za boye Gaz Mawete asali nde accident asimbi nde kisi aligi a flatter biso. En tout cas bandeko nanga ka ndenge boyebi, ne trompez-vous. Mwana batu atikala na kosimba kisi te. Mwana batu azobunda pona succès na ye moko.
donc bino o botambolaka na kombo ya gaz mawete o asimbi kisi eza nango kisi te. Donc botia yango ka na mutu na ndenge moko malamu, botia yango penza na mutu bandeko nanga. Boyebi ke biso ba congolais mosusu tozo kamwisa ata bandeko na biso mosusu baza libanda. To kamwisa ba pays mosusu. Yango mama moko tosololaka na ye mingi abengaka nga yebisaka nga mama Étoiline, pourquoi na Congo na bino bozalaka na ba dossier ya makasi o tomonaka na ba pays mosusu te? Na Congo na bino bondimelaka kutu ba star mboka na bino, ezala basala nzambe ezala basala nzambe te. Na Congo na bino si foke boya kosasa ba star mboka na bino, boyaka kosasa bango na facilité nyonso. Mama wana lobi omona batu ba vandeli penza live pona koya kofinga pasteur Mike Kalambai, pona koya kofinga pasteur Moïse Mbiye, pona koya kofinga Sœur Deborah, pona koya kofinga mama Laure Mbongo. Donc bozalaka na temps wana teke no boya kotombola pe ba star na bino. Bandeko nanga kosololaka na mama wana mosusu na yokaka na soni. Mosusu ki aobenga nga na bayaka kutota koyamba ye. Pourquoi? Parce que au mona ka keno mama Étoiline nazalaki na live moko na bandai kolanda tala ndenge balobaki pona mutu kingandi Congo na bino plutôt mwaya batombola ka penza star ezalaka te. Congo na bino ezalaka kaka mafinga na mafinga. Congo na bino ezalaka kaka makambo na bakambo. Congo na bino ezalaka ba dossier na ba dossier. Bandeko nanga esalaka pasi. Na mokili oyo na kilelo oyo eloko ya kotia na mutu eza que Nzambe apambolaka o nyonso ye moko alingi. Ezalaka bongo. Nzambe atombolaka o ye moko amoni ke mutu oyo na posa na tombola ye. Donc kotombwama ya mutu edepandraka na Nzambe edepandraka na biso te. Ba succès o nyonso bomonaka eza te ke non soki omoni mutu kingandi amati seke eza ka kisi te. Ba succès mosusu ezalaka Nzambe ye moko atomboli ka mutu. Ezala muziki ya mokili, ezala muziki ya Nzambe. Nzambe ye moko azana ndenge aoperaka. Parce que ka ndenge toyebi Jésus-Christ tango ayaki kokufela bato a bien te, mais ayaki kokufela bato o bazana masumu. Bénédiction ya Nzambe, grâce ya Nzambe elokalizaka mutu nyonso. Ozala mutu keno osambelaka, ozala mutu keno osambelaka te. Grâce ya Nzambe soki eza ya kolokalize yo ekoya kolokalize yo na pete nyonso. Ezalaka bongo. Donc eza eloko moko totiaka na mutu. Ndenge gaz mawete aza boye. Donc totiaka déjà na mutu na biso ke ka ndenge azomataka malembe un jour tokoya kovanda ka boye tomoni ye au sommet. Ka ndenge babegisaka Fally Ipupa akende obetaka ba concert na ba pays mosusu akende yemba o cérémonie ya ba président Kingandi baye ko inviter Fally Ipupa akende ko animer kuna na ba nzembo na ye to zalaka na gaz mawete yepe ekozalaka bongo ekomaka bongo na ba niveau wana ba makam nyonso ekendaka malembe et surtout que gaz mawete de son côté c'est un jeune homme tolo bango bongo aza vraiment na humilité ya makasi, il est très sage. Aboya na ekokota ba makambo ba polémique. Neti tomona ka batu mosusu omona abandi kaka carrière na ye na ba polémique moko matakita. Mais c'est pas le cas avec Gaz Mawete. De son côté, ba makambo wana ba polémique ye penza alingaka ngote. Ye penza aosala musala na ye et puis ayebi ko respecter mikolo. Ayebi ke ba o babanda carrière avant ngai il faut na pesa bango respect. Naza na besoin ko ye ko lepa ya mutu kingandi il faut na pesa bango respect eza bongo. Bato bongo déjà biso moko to yebi bato bongo bakendaka toujours mosika, bakendaka toujours liboso comparativement ya bato o bazalaka je connais tout. Moi interview kaya muke il faut abimisa kuna ba makambo, il faut aloba ba bordure, a tout et la bato ba bordure. Mais c'est pas le cas avec Gaz Mawete. Gaz Mawete azana sagesse makasi, azana simplicité moko pas possible. Quand nenge to mona kiye na ba épisode ya Shekoko, il y a de ces personnes ko ya koloba keno ba mona nga lisusu na ba makambo ya théâtre comme nini. Mais ye amikitisa ki penza lobite nazana besoin de visibilité, nazana besoin de carrière nanga e mata. Pour que carrière nanga e bata, il faut na sala nini, nazala partout place o bakobenga na ke ko assister, kasoki na moni ke nazana tante
c'est bon na ko assister na nga te, mais soki naza na nga na temps na okende penza na malembe nyonso na ke na assister kaka ndenge ezalaka. Yango ya muke kaka nalingaki na partager na bino la famille. Bye bye et à la prochaine.